Capage TV. Capage TV. Oui, est-ce que oui, tout ça la rappelle bah check-up en tout cas maman Capage mutuno eza malamu. Il faut que nous ayons deux volets. Volet physique et volet spirituel. Voilà. Il y a un côté à domaine de santé. Parce que l'autre fois, à côté de coma. Na coma, on a abimaka. Est-ce que coma, on a? Est-ce que début, il y a embolie pulmonaire? Parce qu'embolie pulmonaire, il y a un des cailloux dans le sang. Comment on vraiment existe. Tanga oyo et au soigner te oyo zomona yaya na benga ngote miracle na pambate na ici et faciliter la circulation sanguine so ke koki ko panza kayu wana te ko suba yango soit e go bima na scène merde et loko mundela bien on sala opération tango subia monisiko kayu wana na benoa avec oh eloko ni atali yango azu akanya ngo photo atindeli médecin na bitala nazali ko suba talelo ko bimi abi mais c'est les cailloux comment c'est sorti médecin ya mundele akamwe ke caillou e bima na masuba abi non quand j'étais en Afrique il y a une dame qui m'avait donné un produit elle m'avait dit que soit te ko bima na masuba soit te ko bima na sel abi donc reviens alors on va faire le contrôle à qui hôpital basali contrôle nawe ezalaki awa ezate Mosai Nzambe Bible Zoloba, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Celui qui touche au serviteur de Dieu touche à la prunelle de Dieu. Oui. Sikol. Yo okoloba, omoni Bible Zoloba Mosali nanga akokweya 7 fois. Donc na hôtel misaye 7 fois. Nzamba zoye na ba faiblesse na ye ayebi ke akozala kaka na ba imperfection. OK. Ça peut arriver comme un état de faiblesse, mais on a un pétage. Mais et si on est là, on si on est là, on tout caillé. Et si on est là, on l'obéit parce que nous avons une charge à bâtiment. Le loba on l'a sa pasteur Denis les cyber, on l'a sa hébertin. Hier le bing ngai na koki kukola kelote. Parce que on a la kelo une semaine les ébelo kufa. Mais na tiki nzamba s'en charger na yo. Bible zoloba, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ovaire na hormone et sili, matrice est comme ma lille. Okay. Parce que matrice est viva quand la chaleur, il y a hormone na ovaire. Okay. Et puis na fréquence, il y a un rapport sexuel. Okay. Si vous avez bilo quoi nezate, matrice est comme ma lille. Tant matrice est comme ma lille, na bilo on a besoin de chambre, faut na cuisse batumba. Nga makoso wana pe ba chango pomme de terre e bilo ba vivre frère et matisa o mafuta et tao ba graisse. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chicotte, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Posa déjà yako sepela. Vraiment disponible à un prix abordable. Place de Sozali au Bengi, bon, il y a aussi des lois. Je suis là, recommander à ne pas mettre la Zara, la bandit, les enfants là, pour la bateau, parce que la mi Congo, pour ça, la règle douloureuse, et si, ça sont calés pour des si, par rapport. On a vraiment la première pour les autres dégraissés. La recommander pour maman, salé la taille, zonga au jan, sinon t'es, bango, oui, c'est dans l'arabe. Et ça, pour la barotie. Papa, ça est la ceinture. On l'a tiré en chemise, on l'a tiré en sport, et ça nous vient pour les autres traités, surtout pour Congo.
Sola qui robe pour Tchamo, sola qui pantalon pour sola qui robe soirée, aucun déplacement, oh là, aux âmes, dans la tête. Donc, signalez bien que ma jogging à sport, ils sont très disponibles. Ils sont très avantageux quand on sait dans le sport. Parce que ils ont protégé et puis ils ont éliminé la graisse. Ma jogging, ils ont la couleur mieux. Au moins, il y a la salle de sport, mais dans la fonction, on a et puis ici, et c'est un gars sur le web. Et c'est un gars sur le web. Voilà. Après, on a des initiatives au Candiago. Au fan d'abord pendant 8 heures du temps, na mo il faut ça là, nous ça nous ça là, nous sur la caille na mo. Oui, bah t'es là là. C'est sûr que la papa maman dit. Et ça fait pour la papa. Au moins nous avons maman capache na kanga kitoko, na on tout ça là dans ça sport on est qui et on a pas calme. Et dans la période on a pas été heureuse et là, quand on voit maman pour le sac, zora pas au jan. Et ça la fait voir là. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en a bana, aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au comme mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, o ko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala o lingi ko ko continuer master o lingi o évoluer en Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka to lingaka opportunité yango yeli biso to sala nini contacter bango o kozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capache Autocosocola, Apacola gamme de beauté et arrête beauté. Bateau nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola bafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose bokomi kosisa te biso da mpona kopepisa munoko te rete ya beauté ayebisi oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindi rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Bon, c'est la télévision sur la Capache télévision, vous avez maman Kati, vous avez Mutakisi, il y a Bokoko, il y a Bimindelete, il y a Kangama, il y a Bomona Simananga déjà, et ça a Pola, Nabakis, il y a traitement. En tout cas, maman Kati, thérapeutique, hein. On a dit, Ayekola, Ayeba, présentation, il y a Mourasala, on a laissé mon foot à naïe après ma voyage.
na yambi ete kala bo ba ndenge ni amona ngate to ko lobela jo ama ko kata boyebi ke mutu o asaka te ba ya te ga jo donc ce que vous boni mutaza esusuke botingamiye en tout cas bo mona mama kati to nyake nini parce que aza serwa soute na biso dans les bons et les mauvais moments ya on to déplacer et comme la binote mama kapasi to mona tena mission na pour landa kiti plateau ezali le lokola aza na cabinet na ye akoyisa biso place ezali et puis ba produit oyo et puis rôle na ezali. Bonjour mère. Bonjour maman Kapashi. Santé maman Damba Osunda. Basi wafuna tayanga. Il faut la tayanga. Ko ngai beka ko ya na ngote. O nga mona pe na longo lio na lati wala mba. Ke ka semaine on la. Non la tango. Pe na ebisi ba onke ayo maman Kapashi la bo passer comment. Sobo. C'est présenté à yo pour comment journaliste. Souka. Notre formation pas na hote ya. Na lo ba est-ce que na pe na kokoko ba bo. Même malembe l'oiseau fait son nid. Ya on peut vraiment. Bonne na bande ko balandi bisika nyonso bozali. Ezali ya bino maman Kati na mwana. Nazali naturothérapeute. Nazo soigner au moyen de plantes naturelles. Ba bureau na ngezami bale. Moko ezala na ngaliema. Na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Où me likuna hein? Non, mais banda na nda usenga. Soutien gouvernement. Na ozwate ba pe sanga ka soutien gorge. Ezanga ba boete. Senga. Donc tozana nukuna na Carré Grèce avenue Maïndombe numéro 99. Deuxième bureau de toza awa na Victoire. Avenue Ikelemba numéro 1 quartier Matomi. Donc ça là tous les jours awa bureau za polele de 8h30 à 17h30. Mais ngai na koma kawa 12h30 15h30 pour na travailler kana nkuna na malema. Numéro de contact na ngai zali plus 243 82 2012. Bon s'abonner pe massivement na Nation Puissante Télévision. Na ri question ma capable moi atindi bino boya. Boya ebele pour makambo santé nde ezali a. Maman Kati na ye pas non le souvent ça mawa. Yo ko comment je mets ko biso. Souka. Ko bungisa. Rafine Tumba moko azalaki ya biso en tout cas to kubana na wana parce que yo penza domaine na yo. C'est ça. Na yo ki pe na moni batu ebele Rafine na kufi azalaki na poma motema asali boy or que ba minga ba isa na biso infectieuse à la sanité à la radio c'est à la nana qui chasse un peu partout tout est comment tu le père abimelier il y a des liens lobaki confier à lokaki maman ni atara ki boy mais yo en tant que munganga et puis on va dire le phénomène et puis etamboli na biso. Oui, est-ce que oui tout ça la rapena ba check up ango ndé yango. En tout cas maman Kapashi mutuno eza malamu mingi. Il faut que nous ayons deux volets. Volet physique et volet spirituel. Voilà. Volet physique est amis. On monte en bas là, il faut que ça va check up. Bat musu amuna abalia bateka bambo apamba na heureusement tu t'es rattrapé à temps. Misu seza boyeboye na. Voilà. T'es sans santé za na prité yango na ebisa bango. Makati si on a mukebo cher. Pour na yo est important que bambongo nyonso zo bomba na compte. Ozo lia ya yo ozo bomba ya onde bango ba ozwa. Tam suba no kutu ba ozwa moto. Ndeko na biso Rafine en tout cas paix à son âme. Na souhaiter ma condoléance na la famille biologique na ba collègue na ye et puis na bana surtout. Koloye soit pesa bango makasi po ba komi bana bitiki oyebika etiki ya poto. Etiki ya kuto ke vende pa maleki koko noko ya poto kia ngani. Nzamba lola soutenir bana oyo bakola na ngolu na ye. Na ekoya na côté ya domaine de santé parce que ndenge toyokaki l'autre fois akotaka koma. Na koma wana abimaka. Est-ce que koma wana ezalaka début ya embolie pulmonaire te? Parce que embolie pulmonaire yango nande le caillou dans le sang. Comment on vraiment existaka. Caillou dans le sang wana soko tali yango eza kwa viande hachée mais ya boule. Eza siko babula mikie. Nga nazolo bango pona yebi yango. Na soignaka papa moko papa Chico na États-Unis na pesi yombo. Azaka na 2 cailloux dans le sang mais il fallait basa la opération. Taka ba confinement de leka ki ba stress habité na keno ki chassa tant na ozonga nde bo sa opération.
par la grâce de Dieu tokutani alobi tala naza na problème boye même si te tanga oyo et au soigner te oyo ozomona yaya na benga ngo te miracle na pamba te nayebi si e facilitaka circulation sanguine soki ekoki kopanza kayu wana te okosuba yango soit ekobima na sene merde eloko mundele abia osala opération siko nde na omela boye na omela ngo combien de temps abi tande je ne sais pas te préciser mais cure ezalaka 3 mois te toza na dose mais nayebi te na niveau nini nde kayo ekobima yango naningaki nakosa ye te mpo kaka nateka voilà nyonso avant napesa kisi mutu mpenza ayelinga résultat na ye hôpital ya komiyela na bazala bato ya mindondo alobi makamusu alobi te letongo yo opesa otango kaka na mela kisi wana malingana na babere te ozolatisa babere te nakota makala te ero bana nanga batelema yango na préféra oye na résultat ngai mpe ye nasali yo consultation nde napesi yo alobi naza na dekai nayokaka mpasi moko ezalaka awa epuis mosu esalanga na cuisse médecin alobi na nga eza bakayu wana eza ça dépend place ekovandela sikoyo ameli yango basala awa 1 mois ameli yango pendant 1 mois awa 2e mois bazongi kuna na poto taka nzambe nde asala makambo na ye alingi asuba mwasi avandi na kive yobi bando ovandaki yo te suba kasi na baignoire mobali asubi na baignoire mais ayoki emo pasi epuis asubi lisusu ntango asubi amoni sikoyo kayu wana na baignoire abi oyo eloko nini atali yango azwi akangi yango foto atindeli médecin na ye alobi tala nazali kosuba tala eloko ebimi abi mais c'est le caillou comment c'est sorti médecin ya mundele akamwe ke caillou ebima na masuba abi non quand j'étais en Afrique il y a une dame qui m'avait donné un produit elle m'avait dit que soit ekobima na masuba soit ekobima na sel abi donc reviens alors on va faire le contrôle aki hôpital basali contrôle nawe ezalaki awa eza te ça veut dire que mosusu asubaki ou soit elekai na sel sans kamona yango nayebisaka bato te oyo ngolu yaya ngolu calcule nzambe te baproduit nanga nde nasambelaka mpo nanga natiaka mpenza le sang de Jésus par la foi po omoni biso bato toza na balimite yesu lokwa azala nde na limite te azwa le devant bato babika kaka résultat nde tozozela nde ebikisa papa wana yango moni nayebisaka motu kozela te ozala na mboli pulmonaire mpo ya kozwa te oyo kozela te tension ekoma omate ekoma kokita mpo ya kozwa te meme bato bazalaka na baproblème ya barein o pourcentage ya rein ezokita o makolo mpo rein soki ekomi na baproblème bacheville evimbaka bagenu evimbaka epui makolo ekoma kilo lokola okoti na potopoto okoki olalola moki elongi evimbi okoki olalola moki mapeke mati komplikaka mpenza na respiration sikoyo mpo makambo wana ezongala normal il faut leka na dialyse parce que barein na yo ezofiltre te or tetanga oyo amatisaka pourcentage ya rein apermetaka se ke rein efiltre donc kozela te okende na dialyse apo tunanga mama kati te na wana na eta oyo ekosimba yaka nde avant vaut mieux prévenir que guérir te oyo eza préventive et puis eza curatif esoignaka nerf sciatique rhumatisme goutte baproblème respiratoire bato bazalaka na basinusite bato ya bronchite bato bazalaka na bamitu mpasi oyo esilaka te wana esoignaka yango oyo naza na problème insomnie oyo naza na apnée du sommeil bato baza na problème opema batiaka bango bapareil soki alali bango mpe babikaka kaka na cholestérol ezalaka brûle kaka donc non ebebaka nango te mais totiaka ka date mpo service hygiène so eleki bakomplike biso ebebaka nango te eza nango na besoin te otyai na frigo otyai libana aza kaka mpo aza na ye kaka makasa racine écorce
Ok, na procuré bino yango. Nga moko na faila, nga moko ba ya maka. Oyebi so ntende esalaka ntango outa ya kobota. En tout cas, esalanga mpe bien. Mpona yebisa yo mpe emataki ngai. Na partir ya oyo, stabilité normale. Ya misu kutu po koloba te. Misu esoigne misu na makelele ya matoi. Oyebi kobikisaka na makelele ya matoi. Te nzamba mona. Amen. Sikoyo nalobi talanga nano. Likambo ya misu. Voilà. Bandaka déjà. Progrès à miso ane suka bongote. Et yaka mnene eluka bapalola. Ko palola on père alors pour amité. Et ça là non problème té mais so est touché merde comme à sous moi. Ba au gratter on peut en hôpital mais il y a on penalty mais ça va. Oh ça va. Et qui t'a fait oh et qui ti sango yango eza lokola non bengo moi ce faut combien de traitement oyo il faut ça ngo pendant 3 mois yebo ya koki ozwa ta ba 3 semaines ozo tsaka ka tongo poko et soit yango pété et ko le misango ezo détendre baner au mona ka ni et à moi ça de afuna vraiment eza ici mais pas moi amen sikoyo na bato oyo ozomona nayebi komona baanalyse biso tozala na biso batamboye wey apema na kinia toza teke tokotisa surtout approfondir makambo mais spirituellement malédiction sans cause spirituellement maladie ya kobwakela visiblement ozomona te mais invisible ekenda kozwa oyo nyonso eliki ebomaka elatisi mutu na nzoto to mutu azotinda yango nde akoloba ke pour meni soki nini wana elanda ezalaka ndenge nini omoni na spiritualité tozala ndenge soki tobi tokende na spiritualité nazwi nanu atake mosali na nzambe nazwi nanu ndeko na biso mokonzi totie pembeni Mosali na nzambe Bible ezoloba, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Celui qui touche au serviteur de Dieu touche à la prunelle de Dieu. Oui. Sikoyo, yo okoloba, omoni Bible ezoloba mosali nanga akokweya 7 fois. Donc ataya denia na kotelemisa ye 7 fois. Aza na ba faiblesse, aza mutu. Il est l'homme de Dieu. Donc il est d'abord l'homme. Après, aza mosali na nzambe. Nzambe azwa ye na ba faiblesse na ye ayebi ke akozala kaka na ba imperfection. Ça peut arriver comme un état de faiblesse mais aza ba pétage na ye. Mais epesi yo nzela te ofinga ye. Epesi yo nzela te ya kotuka ye. Epesi yo nzela te ya kolobela ye mabe. Parce que nzambe ye moko azwaka charge ya bato na ye. De faiblesse na ye okoki otuka ye te parce que oza na droit te ya kojuge ye nzambe ye moko ayebi ndenge akosala na motu mais soki natali image lelo baolatisa pasteur Denis Lesibert baolatisa ye berte ye alobi ngai nakoki kukolakeli te mpo soki ngai nalakeli yo une semaine eza ebele okufa mais natiki nzambe asan charge na ye Bible ezoloba à moi la vengeance à moi la rétribution. Bateau peut-être c'est caca pasteur de la pétage la faux pasteur avec l'autre côté azam to ba kwiti eta na yo na nzamba ebi so azongi asengi nzambe pardon hôtel misel susu et pesa meli bisote ko finga basala nzambe et puis autre chose tolobaka te Bible la malédiction sans cause n'a pas d'effet mais wana c'est avec cause. Yango na obenda matoi na bandeko nyonso ya basi na ya mibali na ba internet soko ye oazofinga soko zongi akozofinga nazala kuna me nakota nanga te nakendaka na tiki video na biblia nakota te omona bato swati ya bitakala mwana azofinga papa wana mwana azofinga mama radio dona muto apelisa live azoloba te atiki kabo Nevisio balembisa. Et puis na biso bato tolanda kabino. Toloba na préféra Kapache. On préfère Kapache à Salamusani. Otenga na préféra Jaël. Jaël à Salamusani. You pour participer à l'issumunae.
donc elobi te ke bao bao finga bango nde babata masumu biso bato totala to babata masumu te to participer et puis tozala ba masumu tosala kutu eleki ku ko finga ata ko mona ya pamba makambe osai lisumu ezakaka lisumu toponi yango te mutu ifo bongisa marche na ye omoni bible ezoloba boye mwana tosa bakolo po wumela na mokili c'est la recommandation oyo ekangami na promesse yango wana na bible recommandation wana nde eza na promesse sikoyo ntango otosa bakolo towumela te bible elobi le salaire du péché c'est la mort yango balobaka efrappaka na bana. Mais oui, malédiction qui t'a raté na 4e génération, triara te. Ote malédiction souki na ngamoko. Bana batu ba innocent. Bible zoloba ba koko na biso ba liaka manga. Biso bana mine komi ngai. Pour dire conséquence ya lisumu na bango yango biso to komi ko vivre. Siko mutu akobima na conséquence wana eza mutu ayambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Mutu alingi a renoncer na ba malédiction. Sans cela zokita so na comme 4e génération et si la terre et puis kofinga na habité so ndeko na ngai moi si azwa kitan ya osolo na bana po balobi les enfants sont des grands imitateurs de leurs parents. Quand yo finga zo transmettre nini na bana est-ce que oyebisa bango ke vie na ngai ya YouTube c'est pas la même vie ndenge tozabo tala makam na osala yo ko sala yango te. Non, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bano biso tozo bokola bango nde ba osala nation. Na ebite nation izala mususu bana na biso bazala mususu toni. Po bana wana so ba na éducation bien te. Na komi charge à l'état. Ba komi problème à l'état. Lelo tozana ba kulu na ba okata lichette. Ba bota ba ona ba papa na ba maman. Tomoni mwana bambi papa na yemo rote, papa kufi sur place. Na courage nini yo okole papa na obamba yemo rote. L'éducation de base déjà est ratée. Biso il faut tout ça la part na biso na bandaku, ba messena école ba ça la part na bango, société pa au ça part na bango. Yo kokelo batelo kwa na boti sili bali aka fufu na boaka mai bakola. Bana bazabilanga te. Bana ba osenga éducation, ba osenga comportement, ba osenga attitude. Pour na nini balobaka telle mère telle fille. Malamu kuteza na ndenge bien, c'est za ndenge mabe. Na be to bongisa côté wana. Liwa totambola nango kaka mutu musu abimaki azongite mutu musu azongaki abimite marche na yo il faut en permanence aux na vie à repentance pour toza ba imparfait mutu aza 3 fois 5 kaka Jésus Christ biso nyonso totikali te sumuka mais yeba kaka na sumuka ki Yesu bisanga kozela te na osenga pardon ton olala ton ngale boso komitango olala te so mikufeli avant. Donc il faut tout bongisa ka na nzambe na nzela ya repentance. Donc on a tout côté na mambote de ba produit na biso mais on saisir yo vraiment wakati. Oui. Sikoyo ba l'église pe boza penza na makambo belo o bino bozali pe na charge na oyo pe ni peso bozo koka te. Bote ya ka sur repentance te. Bato bakomi na perdement makasi po konika libala kobota bomengo voyage siko bango basilisi déjà baboti bavoyage po balobi prédication mpe etalaka pays ya biso koto ekota kwata bon yango tokomaka nyonso voilà oloba nini na oloba boye bozolamusa bandeko omoni babongola mitema bato il faut babongola mitema. Il faut tout zonger à Jésus-Christ. Vraiment. Vie libanda ya Yesu ezate. Oui, slogan wana ya zongisa zongisa Yesu na motema. Mage uti place oyo. Tonti ko amasango te ba. Il faut te ya biso na matamo. Il faut te ya biso. Parce que Bible zoloba, je me tiens devant la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai. Et le quand on ko bongisa Bible zoloba, garde ton cœur contre plus que toute autre chose. Vraiment. Parce que ebebate pour ça baby nyonso ya yo et baby batu il faut bayeba matéa et comment et kota kilelo non pasteur so azala 1000 membres asumuka lisuté de matéa wana eza suma et comment ya kala voilà matéa kilelo comment reçoit la lumière les 5 signes de nani reçoit les nini, banuka na gauche, nani lumière na droite, prospérité na gauche. Biloko wana nyonso poto zwango, esenga kaka bonne marche na Christ.
Parce que tant où yozo yamba Jésus-Christ balobi, si vous recevez Christ, toutes choses sont devenues anciennes, voici toutes choses et comme yasika. Donc, nanzela et Yesu, okozwa nyonso. Yango Bible zoloba, recherchez premièrement le royaume et la justice. Et tous les restes vous seront donnés par-dessus. Biso ce que comment on l'a dessus, totiki royaume, totiki justice. Or, tozo ça la chemin détourné. Na chemin oyo ekobendana, ekoya. Bible zoloba l'onction attire. Donc makambo oyo za ngo besoin, na c'est onction et bendana. Oezaki kaka et comme pété. Oezaki musika yeso a poussé lui au pembe. Le exercice soit ko bunda bunda na yo sa ngo souté. Yeso o sa na place na aye atike lui. Cela ne veut pas dire que o sa demande d'emploi. Cela ne veut pas dire que on le batte que awa bilamba bani kaka. Ah non kanga souté. Ça veut dire yeso a facilité yo mais ayo sa na place na oté. Ba pasteur vraiment oyo ba dérouté za ba o ba mélanger Christ. Ba bandaka na Yesu. Mais basangisa Yesu na bagi, basangisa Yesu na chaînette, basangisa Yesu na lititi na lolemo. Misuku ba comment tu on a si ma téléphone. Kaka ba téléphone musu somo na ba che feuille de laurier. Téléphone musu na si ma ba che nous déjà. Si pour yo sala la plante, tenga ko mu na sala la plante na ta na plus de girofle. Yo tiango na idée. C'est ça. Donc comme plus na ba pratique moko boye ils ont pesa nzambe le comité yango monument qui on est koti ba comment on pesa message selon aspect à mutu pour awa makambo beba tellement atana lipa to comment senga Yesu pesa lipa mais na poto que te à mutu prospérité oté yani donc il faut te ya bo konja nikolo donc repentance échange raté nzulu raté message clé yango wana. Merci. Donc quand tu scrolles la maman comme na biso pena to yela rapoto teka ko biso pe to zoaka wana so maman teki si biso pe ya biso pa to bongisi moi kiti moi peinture to lesi pe bana madesu ya bana maman kati to zana sima ya ba produit na biso et biso dosage au sala rendenge ni po mutu azwa traitement et puis au sala rendenge ni po yeba ke dose za boza parce que ba beta kabino diabo mingi pour na ba produit ya bokoko. Oui. Bateau ba beta biso diabo comprenant que bokoko ba makambo. Je pense que bokoko s'est démontré dans la période de confinement. Message unité OMS à l'Oba pour le Congo. Message unité SAID à l'Oba pour le Congo. Pour les pays africains. Et cause de la catastrophe. Bazana matériel te. Bazana hôpital à propriété. Bazana unité. Bakokende. Il y aura des morts. Mais, bisous tozali na biso na ba matériel te mais tozali na ba plante. Tozali na ba racine. Mbango kuto bato bazali na ba matériel ba kufi lokwa banjoi lokola ba nzinzi ba tie bango insecticide. Mais biso to biki na ba plante. Yango moni balance est penchée. OK. Ba tout ce que ba ko mindelo ba ko sara biso. Na ba ope ba kufa ki po ba salela ki yango mabe bazali. Okay. Mais il y a biso à dosage bien calculé. Ce qui peut aux huiles plante les tiboy nini au bout qui peut va ça au sein on va BP sur dosage. So ça là au kufa. So ça là on est compliqué. Yango ku te kenda musika te beti pancréas beti rein bou. Tikabo. Oh, et ça la jette. Sikoyo yango mona ba tout temps ngalo ba ba ki sango cher boye. Ah, eloko buki kana sima kuna. Problème ezate yaya. Yo pe na sima na bino ba plante ezali. Buka mela soki tongola na 12h to yo tala so ezali. Vraiment. Parce que zo senga mayele, esenga ka obuka te. Esenga dosage, esenga ba limite, esenga quantité. Siko biloko wana ngala sala kango. Na sala kango te o na lali na lamuki na sala ngo na yekola. OK. Na kenda kozwa formation pour na yeba ko doser. Or liboso nazaki ko benga ba chimiste. Pour basalelanga dosage, pour mesurer balance, batelanga quantité. Mais tant que on a mon quelque chose formation parce que kobenga bango c'est de l'argent. Bango bafuta ma par air. Bilo on a biso ezwaka temps oyo, cha oyo. Donc ça na futa bango combien? Ndena rite na yeko kaka pour na comme indépendant, mais que yeko da yango na comment salamo. Donc kisi ya bokoko c'est plus avantageux que kisi ya mindele. Parce que na kisi ya mindele azo soigner aux tensions, mais azo boma qui mobile. Azo soigner cycle, mais
bakisi wana lokola eza na baproduit chimique ezotobola o bapoumon ezotobola o bafoie ezokende kobouche o barein kaka même traitement na elandi osiko oke nango na ndenge ya dialyse. Or na bakisi ya bokoko na oki opesa o neti tetanga oyo ye azosoigne tension nazwi su bamaladi ebele en charge. Donc c'est mieux que se soigner na bakisi ya bokoko na muto ayebi na charlatan te na coopérant te net na maison chez Katibo olobi se na une hémorroïde nanga ezala interne ezala externe ezala umela to betongo dada ozongi pe normal bana pe bazara na hémorroïde. Oui. Est-ce que au traitera bango pe oui qui rezaka ndenge ni qui rezaka ndenge moko me ya bana ozozwa la moitié mon net muto omela tanga bio mukolo omela ngo mobimba. OK. Moi na muke omela ngo mobimba. Leti ya wita. Moi na muke omela ngo mobimba. Ko sauter na bekol wana voilà bana basi bazana bapota mabukasi ba ebarate. Baeba to mona aoli mikolo azolia te. Mikolo toto bien te aolemba hémorroïde. Po oyeba kotala te. Ouais. Siko biso lo kwa to adi domaine na oyeba. Tango loba na asuba. Angunza me asuba. Tala eka komona liboso ya mwana muke mais esali kofunga. Batie loko te bakoti loko te funga po hémorroïde pota liboso. Bana lelo batongola te. Babaka kabango te. Bazolia kaka baolia kaka. Or hémorroïde même bébé à 6 mois. Azara na donc traitement ezali na mikolo na bana mike so baye traitement ezali deti mukolo ezali mulangi boye mulangi boye mobimba na tongo aomela na ye ka 5 jours yesi ko lieu de 10 bouteilles aomela 5 bouteilles ameli demi na tongo demi na pokwa demi na tongo demi na pokwa pendant 5 jours esili nango ye kutu ntango mosusu bobaka ye te botongole kaka ameli atongoli esili nango omoni nga nde tobandaki kosala chaque fin du mois bapesi bana kisi ya banyama eza ndenge moko après 2 mois otongoli mwana après 1 mois ameli omona bazala bano babelaka te parce que ozoprévenir tobosana banotice surtout bata poto vraiment babangaka to bobanga te ebangisaka te nalobi débouche trompe eza balingi ebele ezaka kapashe zemi ekima atali mwana oboabi soki nayebani na ngai ntango nazali na ble blanc efai na mibotela bato ebele na mosu aboti ekart aza na 10 ans nazomona lisusu te bato ebele babali mais ozomona complication ezali mpe na mama kati surtout na point wana nde toke kokotire na point wana eza nini bana basi bakomi na okolekangaka oui biso bana basi soki obandi olekaka à 30 ans baovaire na bahormone ekomi kosila sans que basilisa yango tozwa isabelle mabe te ndenge alobaki mama aza na 20 ans koko 30 ans nde okomi koko kasi oloba ngo par rapport ya biloko ya kati te moya aloba teke biloko ya kati alobi na ndenge aki mokolo parce que biloko oyo oza nango na age ya 20 ans na 25 ans ezala bongo te na 30 ans ezala bongo te aza na ye na raison bafinga ye bafinge nani akosi te mama mokolo koleka biso aleki baage oyo biso toza nango nano ayebi makambo olo siko ntango yo bahormone na baovaire ezosila eza difficile mpona yo kokanga zemi yango ebotisaka kasi ovaire na hormone esili matrice ekomi malili parce que matrice evivaka na chaleur ya hormone na ovaire et puis na fréquence ya barapport sexuel siko so biloko wana eza te matrice ekomi malili ntango matrice ekomi malili na biloko na biso ya chambre fo ngalinga akwisi batumba ngalinga makoso wana mpe ya batiango pomme de terre eya biloko avivre fue ematisa o mafuta etia o bagraisse donc na malili wana miome ekobota kiste ekobota sans bamouvement sexuel bafibrone ekobota sikoyo bafille mosusu na batantine mosusu na bato misusu tokolobela mpe baadolescent bazoya mpe bakoma mpo biso mpe tokanisaka lokola bayaya bazala biso mpe tokobaya na bamaleki c'est ça ezala mosika te ezala mosika te etala na lupango etala na lupango mama kati ovile tomela à l'aise banini oyo mpona kotanga bakombo nyonso te préventif mpona kozwa zemi te balobi ezali mpe moko ya biloko oyo
ezokanga oyo ebebisi biloko mabota mindele pena batie biso pena na nzungu bakangi biso wana voilà biloko mabe nakenda poto mwana azoya te boye na boye mindele baprévoya comment réduire la production chez les Africains. Bayeli biso te il faut kobota na période il faut babenga on kutuni na bossa bando ça ba campagne kokanga chaba nini toto biloko wana nyonso et joue à rôle ezokende kokausa ba hormone na ba ovaire yo bien na bana comment mais ba pililo na zo na ngazemite oye bien loko ekondo ça et que ko sécher lobby ozongeli su bango tande batravaillaka bien bango batravailla na mankante bapesi yo bakisi po ekausa ovaire na hormone lobi ntango oluka bana ozongi soki ozwa esu bakisi mpo na kozongisa epuis ya kozongisa na mingimingi esimba te oye na insémination okomi batisala batia bafibro bapompe tala mama na exercice osa calculer période na yo biso tonto bandokola tozana bakaye moko bozoyeba okomi awo tie fois awo lingi okomi na bic rouge vraiment calculateur c'est bango basala tous les jours calculer période soko calculer période heure wana biso tozala omela kisi banyama soko uti osala omeli kisi banyama na profi kuna omela kisi banyama kena mela eloko ezoke kokausa mpo lobi nazwa esu mosala ya koluka kobota donc bapilili wana eza mabe makasi yango ozomona bandeko baza kuna na bapoto baza na problème ya kobota même après ekomi mode de vie solution eza kaka calculer période obika bakisa banyama bima yango ebele kisa nyama eza un problème te eza pas boma banyama mais là kisa banyama et puis soko moni déjà ba complication comme koleka kende na hôpital au sali ba examen pelvienne wana yango nde batala ba myome ba ovaire examen pelvienne ba col ba matrice etalaka makambo wana nyonso eyebaka makambo te yango mona bato bazalaka pu akoya baloki lokuta contrôle médical eza te zéro surtout so bakomiloka $100 tokoma na otunalango consultation combien bakisi combien non na consultation te na opesa okisi ndenge na badocteur ambila babomi koboma ya osakana te sikoyo ntango baosala ba examen wana nde okoyeba naza nde ya problème ya hormone naza nde ya problème ya ovaire oyelinga sikoyo baresultat nga apesi okisi badebouche trompe debouche trompe yango debouche trompe ezali débouchaka pe nga ya voisine aboti po azalaki na problème ya batrompe bouché ti asali 6 ans na libala dor aye mama nauti hôpital baosala boye ezosimotokisa libala sikoyo ya transfert outa chikapa batransfera na kino ovanda na belle famille surtout kuna otiaka belo yo nani oboti te ka batalent ka basaki sikoyo anyokwami na eloko ya nzoka trompe bushaki nomie ba hôpital yango banda okende baopesangaka bakisi ye yo aboti mwana ye ya mwasi kimi ekoti abi mama so nayebaki yo te na oloba te so nakepa mama na lokwa to quartier moko to moso yo osambwisanga na osambwisa na nga na oluka mbongo yo ozobota te nakobota te na soni opréféreni oboti mwana osiko abi mama tika mama kati bato misusu mpe bazali kobota toza na ka nga mona na ka natindelaka mpe motu moni aboti mabele ekauki nzoto ekauki ezalaka nini du ya asalaki wale bien te ozongisaka mpe vitamine ya mabele yango ozongisaka vitamine ya nzoto mpona bao bazalaka na mosusu mobali anyokoli ye mwana meli na difficulté nzoto ebebi libumu ebebi libumu kutu ya ngani ebebaka point ntango mwasi akomi na zemi dilatation ezosalama sikoyo eloko oyo osala bamokosa na kokwanza boye te yo karesaka esala mpe ya mokosi eza koinsiste yo karesaka kaka mpo ntango oza na nzembe omona yango te ntango kaka okobota
libumusiko comme zonga na taille na ngwa le masusa et bimé sali osko le kwa libumu akoko wana déjà il faut koyeba ngo soko za nzemi ko kwanyaka boyete karesaka OK nzoto yaka ko kauka ndenge ni ezalaka oboti mais aussi temps ya repoter temps ya repos est très important yoko to sala na bien au travail ti na suka après que congé temps ya repos est important et puis na temps ya repos wana oza moto zo sukola ma ya moto pona okwisa masque ya zemi en dehors de ça ozo tongolo ozo baka parce que tant yo boti matrice ekiti il faut que biloko wana nyonso ezonga yango moni bato apoto mingi bana problème mama matrice ekiti nakoka okanga masuba te akoma osala bafuite ya masuba ça rappelle pour la bongo mais oui ça pour la bongo matrice ekiti ezongi te mususu kutu okoma oyoka ngo neti elinge kweya nazwi baka wana ebele mama kapache o ezalaka na biso na ngolo ezalaka oboti oke babona oboti okei problème ezate matrice siko soko osala rapport oyoka mpenza pasi on dirait alinga tobola oui il faut kozwa temps ya kotongola kobaka kovandela yango nde eremontaka babiloko batindela ko pe bakouple batindela ko pe ba madame wow za permanent ya polo ba conseil naza na short ya eza musana nanga ekomatisa siko basio bazala mabele ka oke mona ba jeune fille misisa neza rapona nini oboti ozolia bien te siko mwana omela mingi mwana pe omela otonda te netelemisa omisisa c'est pas pour rien baloba moi ça zemi faut melati il faut liya biloko soupe ata oza na petit baosiko baza na petit te wana batongoli te babaki te po so basali yo babiloko wana epesa nzala wana yo siko ozolia ozala bien mwana pe ozala bien soko okotisi yango susi nde yango nde mama ya likambo olongi siko ekomi lokwa ya koko nzoto baposo siko etelemi donc moi c'est azemi moi si aucho bota abongaka na souci te parce que kausaka nzoto okomi fani okomi lokwa mukolo alelela pe mwana te na maboko so lelela mwana na maboko mwana wando bela eza yango te ke makambo kutime mwana ndo bela yo melisa mwana olela mwana obela oza na santé bien te yeba ndo lela imagine ka moi c'est azemi soko lela mingi na zemi mwana okobota ndenge akobandolela bano bazaka oleisi osukoli obondelie atika te olela c'est que maman na zemi azaki olela c'est communicatif to comme la biso basuka po tozo ya Mbappé Evanjo po toza na mulai te ba maladie nini oza spécialiste penza na yango et puis bato bakoki kotika insuline bayepe sucre sili oui la tikio skoyo ngana pesi bino déjà au revoir d'accord na marka tibo sentir ndenga lo barata ba bise ni basuka bo sentir en mettre en 10 minutes tena yo ba bisous maman kati pesa sur adresse répéter numéro malgré que chango na si ressentir peut-être que absence dans ça qui remarquable c'est quoi émission ba doa na CP ni o ba bandiaka merci malobombo ka oui bandeko balandi bozalaki wana ebele kolanda biso mama Kati aza na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 bureau ya kuna ezalaka polele de 7h30 à 10h30 parce que kuna ezanda kubana bakendaka classe moto ozwa relève azate mais soko ye na Victoire tofungolaka 8h30 ti 17h30 mais ngai nazalaka disponible de 12h30 à 15h30 numéro de contact na ngai ezali plus 243 82 20 012 na suka bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya Nation Puissante TV pona kolanda ba détail auto zolobela awa liloba na ngai ya suka ezali bandeko bosalanga confiance nayebi ke déception kota ebele bapesa bino n'importe quoi baleisa bino n'importe quoi mais awa Jésus-Christ Seigneur awa de père et de mère en Jésus-Christ donc assurance ya lobiko ezali boya ebele boya na bakanyo so bozanango na maison chez Kati to soignaka tension diabète goutte nerf sciatique glaucome
bandeko bazala na problème ya makelele na matoi yo ozala na problème ya palpitation yo oyo bagenu evimbaka oza na problème ya barin yaka na maison chez Kati basi oyo bakóma na problème ya kobota ndenge touti koloba batrompe bouché baovaire na bahormone esila yo règle ekóma kosaute lelo ebimi 3 mois ebimi te mosusu aregara un jour mosusu na mois moko oregle 2 semaines yaka na maison chez Kati bandeko mibali oyo mpe boza na problème ya mataka basperme na yo ezanga mutu ezanga mokila ezanga katikati baterme médical balobaka azospermie oligospermie asténosospermie yaka na maison chez Kati traitement ezali yo oyo infection esilaka te omelikisi ezongi omelikisi ezongi na maison chez Kati toswanyaka yango bandeko na ngai oyo boza na baproblème oza na banduta monoko ekóma yo solo mino ekóma bapushe lolemo ekóma pembe toza na traitement awa soki oye babiloko wana nyonso ekosila bandeko ya mabandi botala ngai moko mama libandi tande nakóma na mwa bababy air bondima te mpo ani bapreuve yango ezomonana yaka repousse cheveux ezali yo miso ekóma otanga mai miso emonaka flou ozoyoka bazelo ozoyoka mabele yaka toza na voir clair ekosunga awa en dehors de ça toswaniaka bandeko ya cancer de sein cancer de col cancer d'utérus et cancer de prostate kisi ezali yo mpe moto oza na difficulté ozwa poison orespira olia opakola ememela o problème na santé awa toza kosoigne yango soki bolingi miel pire ye awa mwamba papa toza nango fraîcheur haleine ezali en tout cas merci na Kapach télévision pour la bonne déplacement au Mosali Joe Mystique oyoki kataka bwakaka kuna oyebi kolo na mutema zongisa yesu na mutema mpona moni ekomo mema o mabe merci na évangéliste Michel Coutu mpona port na yo mpe na baconsommateur ya maison chez Kati na baabonné soki kolo yesu azongi te nde tomonani mbala ya nsima. Kapach TV. Kapach TV.